Il s'appelle bien M. Bita et M. Boa. Baza bangonde baza ba criminel, bangonde basala ndeni so bakangi bino na ketch, ba enlever bino na ketch, bazu bakena bino babomi bino. So boza la chance, bazu biloko. So boza la chance te babomi bino. Ce sont les messieurs o babomaka, eza messieurs baza bato babomaka changeur wana o ya kitambo. Aeko kende prison centrale à Makala. Aeko prison centrale à Makala, aeko bima. Aeko bima changer le sous. Aeko changer sous une équipe. Maintenant pour le moment, a comme yiba bato moto, azu moto, ce que a drogué azu moto. En plus, mais ces bita ne le laisse pas comme ça. Amibi misara le sous coca, hein? On te regarde avoir des motos ba TVS. Siko ba moto wana yo zwa rango wapi? Zwa rango na ndenge te ngai koiba na longa na ngabe ekira mabenga ko maka soki na lati na bien na leka na nzela na moni moto boîtier anti-volté na détaché kaka singani ni ya kotaki. Aeko kende prison centrale à Makala. Aeko prison centrale à Makala, aeko bima changer le sous. Aeko changer sous une équipe. Maintenant pour le moment, a comme yiba bato moto, azu moto, ce que a drogué azu moto. En plus, mais ces bita ne le laisse pas comme ça. Amibi misara le sous coca, hein? Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne ba pesa ba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste na bino et puis pour ngai. Donc voilà. Moté na bino balandia émission na biso ya mokula lelo partout au monde bino ba ebozui libaku ya kolanda émission na bino ya mokula lelo sur votre chaîne YouTube Solo la vérité TV avec votre humble servante la fierté de la presse congolaise Martine Ngandou. Tika vraiment na pesa bino bambote partout sika bozwami. Merci vraiment pour la confiance, pour la fidélité au bozanga europé sabisoté. Merci beaucoup vraiment. J'aurais réellement plaisir à vous présenter notre émission sur votre chaîne Solo la vérité TV avec votre humble servante la fierté de la presse congolaise Martine Ngandou sur votre chaîne YouTube Solo la vérité TV. Vraiment les Ngandoulois, les Ngandouloises, vous s'abonnez vraiment massivement à la chaîne Nabino et vous allez jamais d'aussi. Nous sommes à la commune de Gombe, mes très chers internautes. Dès que le baran Nabino, émission Nabiso, chaîne Nabiso comme vous l'avez Solo la vérité TV, nous sommes là pour juste tout le baran la vérité parce que Biso toza ba pandisango. Nous sommes venus ici sur notre commune de Gombe. Toye pona nini, toye pona ko détester marambu nyonso mabezo le kana kati mboka na biso. Bakanga ki ba criminel moko on a des détails na sous-commissariat urbain de Gombe na epa ya colonel Igo na commandant Big Rouge bangonde mutu bakanga ki ba civique wana o basala ba enlèvement bazo enlever batu na ba quête chokoboma ko sala tout consort. Mais le monsieur n'a pas fini toujours. Il s'appelle bien M. Bita et M. Boa. Baza bangonde baza ba criminel bangonde mutu basala ndeni so bakangi bino na ketch ba enlever bino na ketch bazu bakena bino babomi bino so boza na chance bazu biloko so boza la chance te babomi bino. Ce sont les messieurs o babomaka eza messieurs baza bato babomaka changeur wana o ya kitambo. Ce sont le monsieur là malgré bongo aeko tika basilisa ki cop wana ya tuerie il a voulu le laisser. Il a laissé to kansaka sika ki tika ite aeko kende ba aeko kanga bango aeko kende prison centrale à Makala. Aeko prison centrale à Makala aeko bima changer le sous. Aeko changer sous une équipe. Maintenant pour le moment a comme yiba bato moto, azu moto, ce que a drogué azu moto. En plus, mais ces bita ne le laisse pas comme ça. Amibi misara li sous coca, hein, handicapé parce que il a un pleu là de chia ici. Amibi misara pe sous handicapé, aza moko amibi misara mendiant. Bon, il est là, bon, la image, nous sommes ici. C'est pour cela que le Baranabino vraiment, donc ce sont les inciviques, c'est une sécurité à Congo, malgré c'est pour cela presse, nous sommes là pour te déplorer. Partout, et pourquoi tout consort vraiment. Tika vraiment dédié émission mais c'est Frédéric Makela balobi manga côté là, babora alibanga. Courage à toi Frédéric Makela. Malgré le chantage à Mukili, donc courage à toi. Donc ba okokate oza nzambo bombami vraiment musika. Mbote na yo dépose en France.
ça tika vraiment on appelle ça Raymond Singa ambassadeur chef là c'est depuis Suisse je te salue tika vraiment on appelle ça sous mbote vraiment on a juste Karma Kobo balobi l'artiste Alanga Nzembo donc binonde na biso donc toza batu boko na ebi qui est dédicace dangue kozala samedi na studio je te salue Kalaminte jusqu'à Karma Kobo azo bimisa album na ye tozo zela vraiment to peso vraiment ba courage belé donc plein de bonnes choses là c'est depuis Canada l'homme de Sam Makelele je te salue. On continue avec mon émission des Katolobaki mais c'est bitana mais c'est boa ce sont de criminels bango batambola ka main d'armes donc batambola na minduki mais surtout tozo komi tuna minduki yango o babimaka nango o basala nango ba crime bazwaka ngo wapi. Là c'est une question encore, c'est un point de, on est vraiment un point d'interrogation parce que c'est une question. Tout ça comme tout dans les sous-sous. Mais c'est Bita, mais c'est Boa, surtout mais c'est Bita, c'est lui la menace, c'est lui le chef de l'équipe. Hier Kota Kimakala, Abimi, mais toujours mituna. Justice en à Congo, il y a Congo, il y a Foufou, Tondengeni. Mais comment fait-il un messieurs, Bato Bongo Bozo Bimisa Bango na Makala par rapport à Nini? Il part encore pour alors qu'il est Makala pour la deuxième fois. Parce que ne baba keno makala te basa na commune urbaine ya Gombe kalamite bo kende makala yo siko toujours komi tuna makala ngo bazo kende après ba bimana bango siko ba bimana makala ndeni to mi tuna na bino ba bimana ndeni parce que justice la madiaba toujours comprendre basa la ba foka la bango ou bien bango mongo na ba konza ya prison centrale bango mongo ba konza justice bango mongo bazana ba criminel en cravate et comment mutaboya sali crime abomi les garçons là ba boma la kitambo sans père de famille atiki de botana atiki bala na e banen ba sortir la bango siko bata bongo ba boma mboka bazo bomisa mais bozo tika bango allez mobilisi bango allez il continue toujours à faire le même chose le monsieur là assez de Guzaka en tout assez de Guzaka mondiaux bon mon na victoire mon na plomo bon mon na aliment c'est toujours ici na ibina mission nanga bon mon maman na pota likola ki muyibi et voilà asa la pota ya pa na yo ya no liete pour sa mai or ata la yo so sa pe na voiture ye nyo sa yebi aibi ko démarrer voiture sans clé aibi ko démarrer moto surtout bata moto les autres vivent grâce à moto musu sa mitangi sa grâce à moto ya été abulaka mais sache le R ya yebi muta moto na moto R abula R yebi moto mukolo moto yo ka explication maman italienne ya lo bageno la pesa que moto na maman italienne bakani si garçon bato et voilà babo mamboka bato babo mamboka ezala ba bandi donc mais je comprends pas donc tema ki muyibi yango et ko bandi na likolo ouais bon c'est normal parce que ki muyibi ya bango ba konzi bo benga ngo détournement mais ce qui ezali ya peuple congolais bo benga ngo vol. Yo komona tena kotindela pe eya problem bon obita bon bon oyo bita spécialiste ya koboma bato pe koyiba ba moto azaki na bande ne mususu siko a changer bande bakomi na muninga na ebowa azalaka arrêté présenté même na commissariat provincial par le commissaire provincial akenda prison de éviter bimandenge nini pona mort d'homme abomi bato et puis abimi toyebi pete il fallait atika te asali bande na ye mususu na muninga na ebowa donc ba spécialiste ya koyiba ba moto kokotela bato na ndako vola ba moto nde pe sikoyo tokangi ba reseller
Todo présenter bango. Yé moko a présenté. Bon, yo banda. Oh nan. Oh monsieur Philippe. Ah, au salagi ni naye. Philippe on a tegele moto TVS 125. Tegele mais bango dans la jesu ceux qui va se moto. Ceux qui va se moto. Batinda bango na intérieur bateki. Aye bango ba ça on bon ba business. Ça va. Moto moko. Ça va. Bon oyo. Oyo. Mbone nani? Oyo concernant Telaxaki. Bon, yo présenté. Otegele. Il plasma nani ventilateur. Na congélateur. Kombone nani? Binga inga Tatu. Otegele plasma, un ventilateur na congélateur. Ça va. Oyo sikoyo. Oh monsieur Feli. Fadio. Ah, otegele ni. Et puis na tegele moto 125. Achinda mo pena mboka bateka ngo asoma moto mususu deja. OK. Talaka. Oyo nani? Oh mibale batatu. Talaka. Na tegele bango pe de moto. Ba TVS. Otegele ba de moto ba TVS. Siko ba moto wana yo ozwaka ngo wapi? Ozwaka ngo na ndenge ni? Te ngai koiba na longa na ngabe ekira mabenga ko maka soki na lati na nga bien na leka na nzela na moni moto boîtier anti-volté na détaché kaka singa nini ya kotaki détaché kaka singa kotaki ya démarrer la kena O démarrer o kenango. Siko kenango eza ya yo be ya bakolo nango. te za bakolo nango Siko mambo zo saleza malamu. te za malamu te Siko lakisa na loboko na yo. Yo zo yiba ba moto na eta o ndenge ni. Hein? Siko ozo sala ba ventir, ozo kosa net oza ni tala. Est-ce que mutu normal a kosala mamu yo zo sala? Hein? Siko nde tokangi yo to sala nini? Na mabe ozo sala. te nasala accident Ah. Monsieur, yo liboso bakanga yo na commissariat provincial, n'est-ce pas? To kanga yo to pesa yo na commissariat provincial. Ezalaka pona ba fe nini? Bosalaka nini? ezala point fait ya crime Ya nini? ya crime Tozoka bino na mandoki ti. Crime ya marque nini? crime ya mundoki ya kobrake bato kobota bango mbongo. OK. Obrakaka batu kuna na côté ya Kitambo kuna na Aresa Kombi. O bobetaka masasi changer wana azwaka masasi. Bongo te. Baninga na ba consort na bosala na bango kuwa na baza wapi? Ba JP. Ba so na bango c'était pour na coopérer na bango nelisuki. D'accord. Éviter na ngabe kiri. Siko lokola tozio awa na sia tribun ya Gombe. Olingi leta sana na nini na mabe oyo moko yebi kozo sala. Leta sa musanga. Leta asala nini? Nazaka deva leta asa musanga. OK. Omoni ke Colonel Igo ajuyo siko na sia tirbe ya Gombe. Siko il faut kende libela. Naka nyamaka sese na prison ponini na mabe oyo sa. Hein? Naka nyamaka sese na prison olingi okende wapi? Décision na maboko na biso. Ça va. Okay. Bon, c'est normal. C'est pour cela, oui, un grand criminel. Sans tuer, donc c'est ça, mais c'est mort trop, donc vraiment, né à Congo, très mordant. Il faut des awa, à Kende, Makala, Kende, Sikane. Ce moment, il fait moins de botindier, Kunangenga, Kunasona, Kassé, Kanyama, Kassé, à que non, il y a payé, à que non, c'est l'absolu, il a ça, la vraiment malam. On est toujours ici avec notre émission à Solo la Vérité TV. Tomitounia, Bindo Bakonti. Ben, ça, bisona, nous, messieurs, bita, abimindengeni. Parce que ça, aza, mutumoko aboma mutu, aboma rabatu, asala kabon logement, koboma basi, koboma, donc asala maramwe belé.
et asara bongo aye enlevé à bomi so za maye le azio tout à bomi siko le monsieur là au baboma la kitambo hein sa famille pleure jusqu'aujourd'hui ses enfants batika libongo sans appui c'est grâce à ce monsieur mais lui il est libre Kinshasa zo tambola nae a comme a changé nae makambu donc maintenant baté vraiment ba continuer biso vraiment c'est déplorable quand je vous dis comme ça fait très mal au cœur il y a toujours le barabiso ba pandisango pe sa biso chance bolingo karabiso to ya to ça l'interview mo boy bolingi te ok balingi ba journaliste ba contacter par rapport tout ça que tout ça la makam c'est comme on était Shadrach mon réalisateur on était là dans une école là-bas là-bas otanga mabe makasi on a venu quand on l'accès là ba konzi ba mona le monsieur a refusé carrément aso banga na ba konza mboka tu vois vous voyez donc sans pour ça là vraiment moi eloko ça biso vraiment malamu makasi mais c'est boa mais c'est bita bazo vraiment qu'on mérité bakende vraiment et sika oh bango bazali bazo mérité liberté s'il vous plaît vraiment bazo mérité vraiment liberté merci beaucoup na ba nyonso ba soutenir biso partout au monde ah ba nyonso ba soutenir biso ba soutenir vraiment biso na yebi ke bazo benga tellement ebelé na Canada bazo benga na Europe Asie Afrique et surtout belo que sepeli senga na mboka langa ba beninga ba komelinga pa DJ 66 donc depuis c'est depuis Canada je te salue monsieur Didier donc merci beaucoup pour ton travail que tu ozo sala ponanga moi la promotion et ça nga vraiment bien makasi merci pour notre encouragement na bino nyonso ba botika ngaité moralement physiquement spirituellement donc bozala wana vraiment bo pesanga maboko mais dans la mettre ko yeba ko cotiser moment ko ça la bino pe ko pesa bino ba info ya ndenge na ndenge bo pesa ka biso vraiment courage ko bando sala biso vraiment malamu mon numéro est là oh nyonso sepeli une émission comme elinga encouragement et ça rappelle bien oh nyonso ko pesa nga encouragement conseil critique pesa la bien pour s'améliorer ça la kaka ça la rappelle bien malgré ça la moi pas si quand même tu vois la vérité se blesse mais ça sauve quoi et ça la bien vraiment on a pesi bino vraiment bambote ebele sika bozwami merci Shadrach pose avec toi dans la cinéma machine tu m'as accompagné pour une belle émission merci à toi Shadrach merci à tout le monde partout au monde je vous dis vraiment encore merci la fidélité bozo pesa bino bino Martin Ngandou la fierté de la presse congolaise merci pour la fidélité merci pour vos encouragements na sepeli vraiment mingi bozala wana bo pesa nga encouragement o bando sala vraiment bien makasi na yebi que boza tellement ebelé na pesi maman ngambote maman Mujinga Emerance na lingo mingi bon guérison toi ma très chère maman à mon papa Ngandou Bernard je vous aime bien je vous aime beaucoup mon papa tellement trop à mon grand frère à mes sœurs mes frères je vous aime tellement beaucoup à ma grande famille Ngandou à mon oncle depuis Angola Kabasele de Boîte mon oncle donc je te salue merci pour notre soutien donc on a tika tes conseils encouragement à Chikitongo Indouba là c'est depuis Angleterre Yaya merci pour nos conseils tu me laisses jamais tu me donnes toujours conseil que Zala Bongo continue Moussa na yo courage merci beaucoup merci là-bas union sur bazolanda biso na solo la vérité TV bon s'abonner donc voilà vraiment la ganga ka vraiment le Ngandoulo aza bon s'abonner vraiment massivement donc vous allez jamais décis sur votre chaîne YouTube solo la vérité TV vous allez jamais décis makambo boye ba vérité boye ba image boye c'est toujours ici na solo la vérité TV donc vous allez jamais décis avec votre humble ah balobi mopandi sango ya solo Martin Ngandou mopandi sango ça complexe donc vraiment vous allez wana quant à moi je vous laisse déjà je vous dis bye bye. Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Migedniema Solo la vérité. Beau s'abonner. Kunani ba pesa basangwa bien, ya kimia pour na artiste na bino et puis pour na ngai. Donc voilà.